Souci Bantou, alors qui est vraiment malade. À tout ça là, un jour, na coma profond. Un jour na coma, c'est pas facile. Pas facile. Nzambe abimisi 10 jours na urgence. Nzambe a pied qui va docteur ba minganga bazak na pese vraiment mayele. Bazong sanga na bon moy. Parce que na ba fois na pe ezana on peut jeter. Toute photo na bima na salle doc, na za quoi. Donc ngamu so ta photo na kango kwa na kufa na kufa na ola la boy. Et ça la nga frisson, ça la nga mabe. Iso tozo kanga bandoki. Mais ben to tchaka vraiment bandoki libosote. Donc c'est l'autre côté. Yo ben ça ma peut-être pas pour ani. Kasi elle va kaza prophétesse ça c'est même prophétesse le côté la télévision. Il ne peut pas dire que prophétesse. On voit une golo la mki bona comme prophétesse. Tout ça ba tu ba yo sam sa na cop. Na lo bangot. Ba tu ba parachuter ba côté libiso na bando kito yambi. Na ba tamabe on mabe koti makasi. Même si vous avez un débit, vous avez un débit, même si vous avez un débit à Kanda, vous avez un foulou. Nous tenons surtout à l'ingénieur comme pasteur. Non, tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde aussi ne peut pas être pasteur. Mais il y a quand on avait l'église, il y a un pasteur. Les athées sont aux chantres, le chantre, le lot, au commis pasteur, au commis côté une église, au commis côté une éboule. Nous avons ça que Yemba. Moi, je me suis monté avec Moussouamba, Zoate. Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Bonjour, bonsoir, très chers amis internautes, bienvenue comme ça là à tous les abonnés et à tous les téléspectateurs de Super Promo Télévision. Merci à Yves Pani, merci à Pyro derrière la caméra, merci à élève du maître puis Nafilé, merci pas pour tout, merci à notre papa sur confiance, merci à Boss Séoul depuis Mouloudi, merci aussi à Boss Yannick Kanda, les dessinés. Aujourd'hui, très chers amis internautes, je vais recevoir pour vous Zidane Zizou, Babi, artiste et Mboka. Moi, je suis Timba Tango, le pays Moukolambota, Manana Koleka, Ibongote, tout comme cela par rapport à la news, na actualité. Merci à tous nos studios. Parce que fêter l'anniversaire na bango, bon anniversaire na bino. Merci à abonnés, tout vraiment attentif. Abonnez-vous massivement à Super Promo Télévision et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur Makinisi TV officiel. Je m'appelle dire bonjour Zizou Zidane et puis bon anniversaire. Comment tu vas? Bonjour et merci Fleur Makinisi, ma petite soeur. Bonne santé, bonne makambo. Santé, ça va tout doucement, si ça va. À la grâce divine, Zambé alingay que azong sabiso na bon moyi. Pe azong na bon moyi. Oui, bi fleur mingi bazana bambongo na bango bazana makoki. Bazong pe ma maladie grave penzate bakei. Mais si vous avez un hôpital, vous avez une maladie. Mais vous simple moto pamba. Zamba permettait que malade et mon directement pe nabika. Là nous avons en très bonne santé, sauf que nous avons un minerve. Balade c'est un minerve na kingo. Moi choc moi ezaki à niveau ya il y a 20 mots awa. Donc nous surtout na makasi nzambe. Vraiment bonne mine. Merci beaucoup Zizou pour l'opération et en Bongo. L'opération qui a HJ, les hôpitaux, quand on est opération non, les hôpitaux en tout cas, batte belé bakoma, t'es trop qu'inde qu'on a tes mains, à mon yo. Moi je ne sais pas, peut-être que l'hôpital on a balandé là-bas tout soin, ma capacité, ma négligence à tout, mais comme on a eu Zidane à bonne santé. Ceux qui ont encore les ont dit à tout. Non, Colande là-bas tout c'est pas vrai. Parce que net biso tout ça va conventionner. Déjà tout va conventionner et puis tout le monde a un peu malade au bayaka normal. Ça a très bien réussi. Net les infirmiers va Francine, bazan donc dès que zo kotana no bon bazan on a pour nous recevoir bino, bazo bon de la bino, donc bazo bon de la malade, bazo tout la malade et là malade fois si ya kokoka koloba tellement que le traitement est bien, ils ont bon dans HG, ils ont bon. Mais nazo comme ça moi à chaque fois parce que
nzambe apiaki ba docteur ba minganga bazako na pese vraiment mayele bazong sanga na bomoy parce que na ba fois na pe ils en peut jeter ils peut jeter. Donc voilà, HJ vraiment bazora soin ba tout bien. À part biso toza ba conventionné ba malade pe bazaka vraiment guéri kuna parce que ba docteur vraiment baza vraiment attentionné. Baza attentionné. Oui, merci beaucoup Zizo Zidane. On a bien comme mon artiste préféré parce qu'il aura tellement gentil. Na mon nga ba vidéo ozoli na ba coca, ozoli na bango ko be bango biloko. Na bité tu t'es inspiré par rapport à quoi? Tinza ba bikisi bona maladie o ndisenga kiki oui, o remercier o na bato baza na passe. Tu sais Flo, biso batu pamba totalaka batu pamba o batu bamonaka ba diminue batu bamonaka batu wana ba eloko ti ngai mingi ba miso na biso ke na mingi na batu bon po biso to uti na bakuna to uti na bakuna il faut totalaka na bakuna soki totali mingi po moi so tali mingi ba pasi go bango voilà lelo dans za mazoto mo faut zonga na bakuna bakoto yo uta lelo to mona mingi ba bazwa soki pena pa mutazwa pa sunga eza mo pasi. Tu as un problème au bengi, so bengi en tout cas bateau va au sunga il faut bazayo. En tout cas bateau mona ke basungi yo. Faut senga bon mille merci. Et voilà ba Gigi Lobota bazawana faut senga bon mille merci. Est-ce que vous comprenez? Ba jouer laquelle faut senga mille merci parce que so bois kimbela ba ya cholé azo yo kombala mo basungi yo. C'est difficile de soit zanango. Azanango ebele. Mais ozo les pasi na yo akoko sungote. Azomona so ya pesi yo le opieni oyo na le opiete yo osenga pe opete yo osenga mutu azana mbongo lokwa yi donc au peso te parce que yo opie lote na vie na o abosani ke ro pese pe prière ro sele pe prière na prière na yo pe akope ko bika elo mo pe ko yela ye na prière na yo pe abiki comprendre yo nga na talaki ba handicapé wana balela bazara journée na bango vendredi mais balela chaque jour baleka biso ko to na ba terrasse baleka na ba terrasse chaque jour eza ba o nga na salaka ezaka ba handicapé te na balbinos nanga na ba drepano nanga na ba aveugle nanga na ba somi we nanga na plein ba fele nanga o bayaka o pena na vraiment en charge mamno soko lo ba te do eza mambo lo ma place publique te wala eza mam nanga so pe na legi na bango te mutu pa ngai ba pété do eza bato na zalaka na bango au quotidien on se comprend et on se quand on a qui mois de mars tozo clôturer nazoma bato nyonso na kuna clôturer na kingandi kuna clôturer bato na basali na bandenge na bango bango na ba bengani basali ba fête kuna bato ba bengani basali ba fête bato baleka leka kawa na mona on dirait nabi ngana ngina lia na ngana bino donc au clôturer mois de la femme na bino donc mona ba sepela ki na po makoki peza ki moi mokie so makoki peza ki bele banga ba pe ebele makasi mais Dieu merci maman il est là manzila a chaki pe liboko donc de sala ngobongo sala ngo yimo to pe na bato susu ba pe na zanga moko pour la première fois les sungi mutu te les sungi tu as toujours besoin de sungi pourquoi pas mais bato bayaka te parce que tout biso to ngate au salika eloko il faut ko médiatiser on bato ka ba mona ko sa ke eloko te to sala mamso ke no pe ka o tali no ka batongo o sali makamno o zongi nao tu na mso ko tape ba dinoso pesi mo ba pomade na balinga ba vaseline wana mo ba eloko nini eloko ba parasoleil au fait bango baza makaka pour la moi pour la classe vraiment ba neti ba albinos baza vraiment na ba série problème moi mis soin total moi ba albinos merci encore na moi maman Olivier Ochota ba albinos et ça lit bien makasi vraiment bazo souffrir baza vraiment na ba problème ba albinos faut des fois de temps en temps des aux ala wana tant quand ça ba orphelin quand ça rappelle moi albinos bana ba souffrir bazana ba problème à peau et puis qui chasse biso moto bazana ba pota donc ce côté albinos fleur au kokate okama okolela bana miki ozomona bana bazaka na tristesse c'est karaté rarement de baka triste parce que attends ça kana baninga za gêné attends à l'école bazo gêné ce que za bana mo phobie surtout ramena bango ne sengo to pesa bango sengo et moi le peu que j'ai na kenanga nanga msuna vani nanga tonto Hervé zawana c'est mba wana to ke to vani so tana so balbinos et si na ozo opa monique azwa kamote me betaraye ba la ramisa bana wana et puis bana ba drepano. Je dis encore merci et bonne guérison ma copine chérie Cécile Bilonda depuis Canada. Nzamba sungo nzamba big so parce que na mema epé déjà et puis ba drepano na hôpital Mabanga. Tu connais l'hôpital Mabanga à ça la paix action so moni hangar o ezana hôpital Mabanga c'est Cécile Bilonda initiative na ngai
mais ma camarade nanga ceci bilonda akena saela banganga wana apesa ba mbongo akuta bana misu wana baza bakamuro boye mona zo kokate pona emso ezara so 7500 mona moka mwasi bébé azo kokate il faut ba transférer bon à mokie mais tu vois mais ba docteur ma banga pe ba sala ki pona mwana ngo et puis c'est la futa ki ba mbongo na hôpital wana bana babimaki o kozonga ndo bazonga kindako o transférer ba bakisa ki mbongo bake basai transfert côté ba kendeki o pa o bima babimaki za ba drepano voilà ba parents o pe bazana ba drepano donc o to benga bana SS parce que ba tumsu ba mipesa na mtu na bon que moi SS ozata okufa non nous on ba docteur o pe bazana ba bana on comprend donc voilà il faut que mon agnoso azamwa mais ce que nous talinga sunga peut-être suna quelque chose pour nous sunga au bazangi on peut se penir contact na suka on a pas besoin non ça problème te bazo sunga ngate bazo sunga pas peut-être que c'est collaborer bonanzela na yo ko baleka ou soit tant to zande to zalaka net na badrepano toto vaza na mobimba yenda soki para na badrepano alelaka butu mo bwaka kambela butu mo basunga bana wana donc voilà okoleka pa nanga okoleka pe na ba eza pe bele baza pe partout baza partout okoleka so côté ka muteme ebetsela yo okoi l'essentiel bénédiction na okaka osunga bana. Oui, merci beaucoup. Je tiens déjà à vous signaler hein, fondation des femmes utiles hein, des femmes utiles les gens pour osunga bano ba kufela ba parents kosunga ba veuve kolana bato bazangi nzamba lobiso kozolela ba po bazangi ozokotisa nyongo oza mwana mungu asava pe soda to sengi mbongo te pas plus ka moi muke wana hein on fait la sokolingo elamba na savon non na moi sukali na yo nzambe akopambola yo luka kotsa nzambe nyongo yango te Zidane po nzambe sozo sala bongo kotisa ende nyongo oui nzambe parce que nzambe sozo kotsa nyongo mukolo ozana problème a onyo ko batonza ka livre souvenir ça fungo ka livre souvenir ah kota les Zidane fleur azali nango dakinsaka te Zidane le komona yo envie c'est que nzambe nzambe ba souvenir sote photo na bima na salle doc naza quoi donc nga moso te photo na kango kwa na kufa na olala boye et ça nga frisson ça nga mabe donc nzamba bina nga te na kokite aramene nga zonga ozana na musala osana na sa moyo en tout cas la sérieusement malade ya gabi aussi mais nzambe quand même a continuer comme na bino tu sais Fleur makini sibiso tozo kanga bandoki mais ba to tchaka vraiment bandoki liboso te donc azé le côté comprendre na biso ba nzambe ndoki azé le côté to que na ko checker na banzoto on a des problèmes na santé la santé les autres ont pas problème mais avant ba que ça en opération na tomé malade nazaki na mbetu te nazaki na otambola na olia na omela mwana nga forcé nga kaka monde ezaka nzoto bien te mwana nga forcé nga toke pita nde eke ko bima ba makambo bino bobuti ko mona pa nga donc engela kisake tozana ba malade na banzoto photo kenda check up ba check nzoto oyeba ke ozana malade sozi bantu alors qui vraiment malade te ako sala un jour na coma profond un jour na coma c'est pas facile nzamba bimisi 10 jours na urgence déjà facile c'est bonne guérison toi sous bantu donc avec binisayo bonne guérison vraiment bonne guérison ya moi belle sœur na biso moi ça papa Alain aza toujours malade bonne guérison na yo nzamba kosala et pas nzambe rien n'était possible à dire donc il est impossible zaté nzamba komona yo oza mama bana ndenge okende hôpital ozonga na ndako place bana bazoki mona bana après son bonne guérison na Gabriel Bolembo mama tumba vraiment nzamba kosala na jour asuka to na uti nini nanga nazobima yazokota ayebisinga ke mission esale passe ok heureusement lelo ke misu le boké litoi le bikuno ke boye donc tout ça merci à maman de Nyakiro na acte wa sana geste wa ça on peut se faire carte wana vraiment donc on a sans problème on peut sans problème ata 50 francs ata 50 francs ata on a transport ngo ya nango ata 50 francs ata to futa ate donc on a vraiment un grand merci maman vraiment à penser na biso donc les gens va nous so ça va tourner na moi ko kaka 6 7 8 fois Aozaka bien reçu Aozaka bien accueilli donc ils ont un problème tout le monde tu vas vivre banela yo bakatelo mangala non au contraire bamba biso très bien et merci beaucoup maman Zidane Zizo maman on a quoi différent toujours sur votre bazo talo moi vraiment c'est bon c'est que nous arani
Comment la théâtre des arts on a été on va tirer mon bateau à Colombe mais yo penza au garde ma personnalité. Éducation de base. Ah OK voilà. Éducation de base zaki soulé qui makasi ya ko banda ba masamba na ba malula na ba air wana ezaki jeté d'ailleurs bana pour ça le mouvement français comprendre hein ya air wana na rapide dictionnaire là il y a pour na bongo ba masamba na ba malula wana air wana ba tinu wene wana ba tinu wene wana ba tenir de la gare ya air wana ezaki jeté donc air wana déjà nzamba ebaki à côté déjà na côté wana avant que ma be kota déjà base c'est kangamaki et vanda donc vendaki etikala pe libela donc voilà ce qui côté emso dans mon emso ma be zaliawa na éviter te na ozana ngame na yeba neli na ozalela faut ozana batu pour un problème batu kandi ba ozapembe nao donc voilà on moni emso makamo ezala zala na ngote mais o pas éviter au gens na ndenge na ye makambo ye kutu ngoto baba ye kudalinga likamute yuma yuma baraya ke yuma baraya ke ndoko za ngoka éducation ya eza na ngoka bongo eza na ndenge mabete ya eza bongo bon pe biso pe côté na biso ba problème pe comme ebele so pe mpesi nzoto ka na ba kozala zala pe oza pe trop na ba problème même so pe so oza pe oza na parte ba problème pe so za muke et moi je makamo besa maki boloko zaki na ote oza na blanchi pour zaki na ote donc voilà. Et merci beaucoup Zizo tant que maman tout solo là par rapport à ba news ou te collé comme ça toujours les mamans ba sextap bato ba benga ba mission mon qui va mission profane mais bango moko lelo ba continue sur na loingi ya mission profane ta que maman ebi ki poza moko on dit mela nzambo ki ndako sama ba église lelo ba sœur ba kona ki le au côté église donc église on a té ba pasteur se comporter même on a biso ba benga bango ba passer ba mission profane lelo bango ba continue na délire voilà et surtout ba sextap na basala nzambe mais basala mwa bango doit ko ici ba pasteur amoti bango ko ici bangoti moi ça zo uta na ndako na ye au que l'église au que sambe nzambe te mais au que ko séduire pasteur na sepela na pasteur wana fona ko sambela ko mi ba ke kota na l'église ba sambela ba que sambe nzambe te ba que landa ba pasteur wana ba que landa pasteur parce que fanatisme et memi na église wana en bébélé on a ba pasteur wana pe ce qui est bizarre. Moutonio surtout alinga comme pasteur. Non, tout le monde n'est pas pasteur. Tout le monde aussi ne peut pas être pasteur. Parce que quoi? Il y a des choses à la chantre. Soukawana. Chantre, oui. Choses à la chantre, à la chantre. Tu vois, chantre, à la chantre. Donc, nous sommes dans l'église, la mission prophétique pour la restauration de l'église du Christ. Tous un frère Fanfan Makena, c'est lui le visionnaire. Mais tous un président Lubidi Kaza. Les autres, le quoi, ils vision, il y a à ces points d'arrêté. Namo pasteur, namo visionnaire, namo président, namo. Non. Ils sont dans la restauration. Oui, Mme Tazali, président Zali. Président Lubidi Kaza, c'est un Brazzavillois Zali. Est-ce que vous comprenez? Les athées sont aux chantres, le chantre le lot, au commis pasteur, au commis côté en église, au commis côté nebo. Yo, nous avons appelé ça que yemba. Quand la Bible, parce que tant la Bible, na côté connaissance la Bible. Le père n'avait pas le beau sabbat, on a venu qu'au sang zango le beau sabbat. Bino kuna wa. Amen. Aussi bon anda wa, aussi bon anda kuna wa. Yepe kuna bongo, agni na bongo te, amoni bongo, mutu baluki tellement azana vocation na te, ba pesa ka donc yemba. Ba bisa ki te ke no kota na o ki otanga usa kwa théologie osa o sala nini o comme pasteur do ba prena kango. On comprend pas prendre kango. Il y a un moment de réseau ça va délire réseau ça ma tout le monde ne peut pas être pasteur. Soko yemba rasuka na ko yemba. Mais makambo ya bina rasuka pe na ko. Makambo pe ba prophétie ba pasteur on découvre on peut copa. Comment on copa le kana na ba tout mo bo ça la ba prophétie on peut ya solo donc nzambe ndinga te ya bango nini ça na bango comme komona na le jam moko na moko. Biso za ba série 7 hein. Nga Eveline na série 7. Tozora chance ya komona bato mo na banzela. Bando sara mabo ewana mwana mkena omona bato aussi so sima boko boy na nzela temi na nzela yozo leka na yo azo liboko na marché ba nzela azo maboko oyo boye andolo bano makambo boye bato mo no mo mikolo ba osala ngo bato wana lelo akoma ba prophète dans un frère Fanfan hein na toujours na restauration l'église na biso na mission prophétique na biso atulinga lobi nanga na la vie est belle tant ka bibi akoyaka ba no zona nganga non lelo flow makinisi obelo koi bakozana pasteur tu comprends non pasteur donc yangwana do banganga wana
banganga bakima voilà banganga babongana bakota l'église là bato ndoki na bandoki na baveni kala voilà yo ndoki mami oleka kuna te bokota lo pa bamarabu nyonso bamarabu bisa be tu ko bakoma normal bazanga tout ko mituna yango bandoki tout okanga na bomwana bakenda nzo bakota na l'église fa fa za nzambe fa fa makenda za nzambe tango aloba na eloko wana vani na bioke donc toza na kati ya ignorance toza na kati ya ignorance tofungola misu bana nzambe tout ça en nzambe discernement en nzambe discernement ko prier faut que l'église parce nzambe mo ka bikasi mi bayeto mi sato basanga na kombo nanga na kati maintenant ozo ya l'église ce personnage salité ezali nous sommes banda ko prier nzambe yo ka ngate esprit saint na salité lingana te yo zo ya place bo soto ezali esprit saint ya wana ndeni yo ya te bozo prier en vain comprenez mes frères et sœurs vous comprendre donc tout oyo ba mema biso na libulu bama so ali boulot autorité na yaza nango yo penza mapesa ki yango mokile sama liluba apesa ki yango pourquoi so yozobela il faut kaka yenda sambela pourquoi vous dites pour na mai yo meli pour biki c'est ka sambelo lobi so muli mabe waki nda ko sambelo lobi o meli et si ça pourquoi pas pas na yo pourquoi ka pas na yo donc tout ça en cas ignorance voilà oui merci beaucoup Piro pour les images merci aussi à madame El Kaka madame Kadilo moi la photo en tout cas des gros bisous à toi ma sœur chérie Babi protéger base merci aussi à Christian Mokwa FMI hein les banquiers je te salue disons tous les cas dans moi question yo tonto yeba non différence il y a théâtre ya kala lelo tout le monde ba époque oyo lelo yo moi vitesse ya makasi époque kala moi ko kita ezape moi makasi ça dit à quoi bon la vie évolue hein toujours évoluer lobe ezali lelo te maman biso kala bazwa basali mama nyende osala lelo te lobe ezali lelo lobe koza lelo te il faut évoluer maman nous c'est évoluer lobe ezali lobi lelo pesa lelo donc ils ont un problème te mais sauf que lelo on dirait equity moi muki equity na valeur na valeur equity na valeur equity pourquoi parce que nous sommes ngasa bisala sala nous sommes à côté na scène nous sommes à côté na scène azo jouer na nzoto te azo jouer na lomi azo jouer na nzoto ne corporel voilà azo pesa corps olia pesa o yazo pesa mnone comme mbongo yazo pesa nzoto on comprend yango moni différence maman so no moni ba maman linga maman bolingo ba jouer pour na ko jouer ba c'est voilà ba Congo pe lelo ba compétence ba faire la kin mais o ya lelo mingi ba ko malibanda ya mboka na poto pe ba vitesse wana na poto pe ba kufaka ezate soke poto tendo vite non c'est pas ça Flore soke poto tendo vite ba muso ba sape ba kena ba poto tendo ba gagner ba vie bazali donc tout ça préfère na vie même pas faire que vendre en Europe donc tout ça Europe on a tout tout car na ngoité vous comprenez ko n'est pas kena ka futi na miso azongi na voilà c'est pas la mingi na idée oya ko sangana boma ko sangana groupe kingani ko sangana musali nzonzi en tout cas idée vraiment tant bala ko sala ngodo de moi j'avais aimé que vous ko passance aussi vous a vie de loi ko sangani mais quand bino na ko sala li sangani oté en bezo silaté ba PC ba maladie ba mosinzo vous comprendre des on a que vous que déjà na ko bukana déjà ba PC ba maladie on a prophétisé en côté prophétiser en côté parce que à part théâtre tous en va vie na bisopé tous en va vie na monter avec l'équipe makasi rapport à théâtre yo ya kala so moni muto sa monter mabe muso ambazwa te muso azwite nda sa monter mabe ngana na moi bikoki na ngana vanda na ngana na moi espace na ngana ka moi 10 fois na ngai siko non sala monter mabe na mninga po na sasuni liko nango siko na la mungina to na zo bate na banda wapi na suka wapi yo na osam te mabe yo obo jouer te ozu ba fan ka bat na biso libanda vraiment bazana bango sensible so jouer no ka bien bolinga na bango yo bolingo so jouer no ka bien bolinga na bango yo soki ozara no na problème mutu te ba ozana bango yo okomino na linga zidane na linga fi même beaucoup de royal bali pambola te ba kunza na kanso ka soki makaka ba niati yo so eza bongo te bo ba no ba elelo bazu ba fan ndeni. Pourquoi bazu ba fan? C'est ba fan ba il faut ba kanga na bisoti. Pourquoi ba bazu ba fan? Parce que bazo travailler na bango. Oui. Bato bazali bana ba bango sensi bango linga bango pesa ka musala. Pesa musala conseiller, lobe loko eko plaire.
Le bel logo est gêné, tout est. Le bel logo est plaire. Mais surtout, il y a un peu pour la bilongue, mais si je n'ai pas souhaité, pour remarquer que dans un ébélé, pas comment pour la bilongue. Mais ça a profil. Bon, pour noter, ça a profil. Oui, soit on a besoin de profil, non, bah, soit on a besoin de profil, non, t'es bon, c'est ça. Pour ça, il faut profil, on te permettre de voir le profil à Zidane, Bazunga. Soit le profil, on a te besoin de dire. Est-ce que je vais la groupe? Nous avons toujours un Simba. Ah, ok. Nous avons un zongété, nous avons un congé malade, la santé, donc c'est congé sinon. Oui, merci beaucoup, comprenez comme ça, là, avec Zidane et Zizou. Moi, Florent Mackenzie, vous avez promis que le travail, qu'il est boulot, la salle à pour Nabino, pour ça, la plaisir. Merci à Alex Pereira et Aristote Kitambala. Voilà, basé à Florent Mackenzie. À ma petite sœur chérie, Béni Kabse, dit à Florent Mackenzie, je t'aime bien. Zizou, le tout est comme à Internet, et Ningalaki. Bon, tu fan d'appel dans votre meilleure question de passage. Il y a Joël Barézo ou à Bébala qui n'a pas été en d'accord ou tu vas qui n'a combo ya prophété Siara. Mais ma caméra comme la vérité que Siara c'est quand la cause de la prophétesse il a qui va jamais que ça et puis va te dire vas-y bien que à escroc maman est belé. Tu veux bien prophétesse par rapport à ni. Kasi elle va faire prophétesse ça peut même prophétie le contraire la télévision. Il ne peut pas dire que prophétesse. Ba tu ta poto va soutenir ye ba tina ba mbongo ale ba tu ba mbongo na mutu moko aza uti poto to ba ke fleur prophétesse wana alianga valeur $500 ayi bisanga ya ko bisanga bisanga manga liwa manga yuta natinda mungu ndio ka prophétesse le kuta. Mais juste mais là on a uti ko loba awa bango na ti banganga ti ba ko ba prophétesse. On voit ino ko là la mkibo na comme prophétesse. C'est qui est bizarre et pas na biso communauté na biso. Tous en a facilité mon boy au côté de Likambo. Tu vois non? Tu as qu'à boire lobby, ngani. Bon, il peut se la rappeler biso tous ça ba problème na biso. Tu es battu où aller? Où aller oui. Donc tous en troublé, on s'embête la nzambe. Pour le katanja ma bisoma. Yo mon on a pouvoir non. Yo mon on a pouvoir. Il y a une solution. So monnaie lesquels yo. Oyebika koto okende to luki koto okende c'est pas que tout le monde allait à la muki avec un comme prophète oui ngapela kola na la muki on a changé na bongo inanga bongo ninga susu na komi nanga vraiment kaka ya donc 100% na osaka tongo medi poko lobe kuna kuna na osaka ma ya mais il faut peut totalaka moi c'est la balaki couple moko bien le loba kabani karaboy ça on tourne que les artistes et comédien et on les a bateau ba ki na mission salé biso aki cop na ye matali cop pona kotango fana les capables artistes parce que kuna artiste ne mutu bazora batu facilement batu balingami ba artiste parce que pona zo cop pona ça cop bien fana kota ba artiste tout ça batu ba yo sam sa na cop na lo bango batu ba parachuter ba côté libiso na bando kito yambi na batu mabe koti makasi mabe koti makasi faire na biso comme pas possible musale baby mais comme Nzambe pas zali et kobe ba totalement te bango mo ba no bimaka na posa moko Nzambe no confondre bango parce que ba biso ya musana biso zole sabana to ko si bana na musalo to futa banda na musala o Nzambe o permettre te biso to comme ba chômeur parce que so to comme na chômeur na sima so ba mama so ba belaka baka na sima na biso so to comme ba chômeur ba mama wana la pauvre ok ouais bana nanga kona sima ba osandeni donc Nzambe va permettre de comme va chômeur pour na bango tu ba yeki ba parachuter ba koti ba lobima moko Nzambe on sait que ba tu va détecter bango et le ko ça va passer aux aka miroir na lobaki miroir te Nzambe azo bimisa bango na place mais quand Nzambe kiti et wanjo kitati quand Nzambe wanjo kitami suba kota fulu to ta misusu azalaka yote na pouvait passer tout monde tozo mona ndenge na ndenge mambo zoleka na internet tozo vanda bo utima bona matamo zo ndima te mutu nsuma mba salo ndima te mais il est vraiment cool ça y est mais Nzambe tika atana em so pesa ngoka début zo bakana Nzambe mais em so za début akanda em so Nzambe kanda vraiment na ekite em so début akanda tozo mona même so to mona za déjà grave mais pas Nzambe za no début boton kana na ekita vrai kana na ekita to sande. Je faut de côté. OK. Oui, merci beaucoup Zizou, merci à Hercule Banvoitou depuis London City. Hercule Banvoitou. Absolument là kitoko Hercule Banvoitou zawana doya bina latisa latara. Sap de la rapana Hercule Banvoitou depuis London City. Zizou le tout le phénomène nous signe tous au monde la génération Oyo.
camarade ko la sa camarade mobile na yo camarade so camarade bi ki joana to viwana azarana muninga na yo le bosani baluki camarade na yo ko mbala bala camarade na yo take biso basi na habité 18 ans que maman quand c'est nous couper ça la jeune fille la génération à l'élo ba muswamba dans la famille mosinzo ba muswamba de basala bon conseil na ko pesa ezaka que une église va être à discrétion discrétion va être en une église donc sans un mobile na yo sur tous les plans je dis hein je dis bien sur tous les plans alors très bien les solo na yo ezana nzambi na yo les solo na ezana nzambi na yo ezana mwasi na yo ezana mobile na yo ce qui a très bien sur tous les plans je dis les solo na ezaka na nzambi neta mokila lelo na mokila kalawi na mokila lelo te o bango bien akilelo te oye mobile nanga c'est si mobile nanga c'est là mobile nanga parce que mbongo na zo somba voiture na osala bo pesa ngoke voyage ezana batu mususu ba deklara bango bana ko bota mana bango akozwaka te akobalaka pété akozwaka pété famille déclara yes ko yemo pe la personne ayebi pe nzambe te po kata balien wana siko yebisanga yo ko betela muta bon obetela ka bato bon masolo akwamvier tu comprends akwamvier ça ba film soupe azotakata na ye azane na mobile siote appela mobile bien te mobile pas on a $10 bakabela kaete bakabela ke pe mbongo ti bazali famille na déclaré mais là que quand balien à l'église à kidnapper l'église c'est parce qu'elle est trop belle oui elle se voit trop belle dans le miroir dans une confiance et madame soit moi au ticket elle se dit que je suis trop belle baroyaka et moi ça quoi fleur et puis mon bal est pas tout là oui mon bal pas tout là so belle équipe mon bal pas tout là donc voilà secret na zakana nzamino discrétion ba hotel yango tin église yayo ezayo na nzamino kaboka liso na nzamino azam ninga malamu tu vas décevoir le Tinzambo. Oui, merci beaucoup Zizou. Bon, film sous bazala. Ayebi mobile wana zana mwasi ndaku. Mwasi na bala me akangami kala mobile wana. A se permettre akene koluka kisi atira mobile abatu pombala na koma yaye. Bazala mwasi ndaku bibi azamari. Baba mademba te. Yo skozo ndimoza no sima mninga. Donc on crée là un peu problème. On dit moi ça peine. Ceux qui veulent film sous la manière tonton na bandi pour créer OK pour tonton na zamari. On dit que oza penza sima mninga na bo moto pe na bo mwasi penza mbabota yo. Akeli yope. Obi na kili mfia mabaza soutien. Oh, fitu babo kama. Ba fitu bako ataza bien kitoko, auza kitoko. Ataza bien ta auza bien. Na kili to bongo. Mais c'est quoi au mitel ko auza bien. Nos ans chéri na hote. Non. Il faut tout l'ensemble. Pour la sapate na zaki. Kola na bati. Ya si aussi la zaki. Yo mo zo na mga tongo lo boyike na ko la nombala bati. So bebe bana kishaso komo zo koko zo yote. Il faut me lo bake ngao ndena zabo na ngati. Funa lukanga. Ndena bo na ngati funa lukanga ngamona zapi. Donc on a ça mutu msweza ngati. C'est ça fleur. Et merci beaucoup Zizou Zidane, nous sommes arrivés à la fin. Tu vas quitter au Kinepina Mingité pour l'anniversaire de l'Amukolo Nayo. C'est un kana ya bon journal le plus ça m'a plaisir. Zizou Zawana, conseil nous copie ça balé kinayo, baya nayo, na mon ami théâtre, mi bali tout bazar, basala musala kitoko. Conseil nous copie ça. Tout ça musala tout tika ba fertilité. Bato batala non ça na dévolé basala musala kitoko non bazo bebisa conseil ezaka partager basala musala kitoko merci bebisaka oui on basala musala kitoko merci nzamba batela nzamba inspiré biso plus tout ça sous musala malamu OK to fungola horizon lelo to kende to ça bas sous-titrage tout ça sous-titrage to fungola filmer les to zoma bande copé de maquillage zo fungwama donc c'est bien conseil na bande ko ba osala mabe nzamba sunga biso tout le koyeba ke o to sala ya nango mabe so sa mabe o tika la kana se yo sa mabe zo kan so sa muninga te o misala mabe o tika na se bato ba sa malamu ba otala bango yo mto sa mabe ba otala o tika kana se après so zuite o mo luka kotonyo ki ozo yango zo mo tinda bango ba kisi ba so ba bisala sala. Il n'y a rien pour rien dans la vie. Tant que vous avez ça, vous avez sokola yo, batikali na ba ajna yo, batikali na ba vula na yo, tikali kuna. Ne crois pas que vous avez sokola yo, yo, que na ba chance non hein.
Ce que ça bon mais batonga ba immeuble na mama wa sokola. Maman sokola lo kepa na yo ke na gratte-ciel te mo avant na ndako se. Yo kepa na sokola. Moi benda ko na sokola. Venda. Maman na sokola. Ndako malonga te mais azo ya pesa o richesse. Maman na sokola te na bassin pour maman na to papa na ke ko sokola. Atikali na ba âge na yo. Akokabolo moitié âge na yo atikali nango. Et puis pour na biso ba parents tous na ba malamu tango zo uboti bana na yo. Tango zo sokola mo na bassin. Tout le ba maloba malamu. Tant moi nous okola, tout le ba maloba malamu na bana. Maloba o ils ont na pouvoir. Maloba na pouvoir. Et ça ba tunso ba baby kana maloba. Ma baby kana maloba. Même ça ça turbulente, tout turbulent. Na turbulence wana parents na zo la yo penda yo. Na mona obonga te yo. Tani ngosa. Tango zo loba bongo ezo tika ezo coller. Ezo coller moi. Moi na mso akoli a baby kana maloba mabeleki. Donc voilà, tout le maloba, les colas bana, et ça vraiment hyper important. Tout ça bantu, le maloba tout les colas bana et ça la jisaka. Donc nous sommes pas le belé, ma vie, nous sommes pas le belé bien, nous sommes pas le bala quelqu'un comme abbé. Est-ce qu'on s'est retrouvé dans le théâtre? Oh il va taper à pata. Ake boy simbate, ake boy simbate, ba benga kaiti. Et surtout ko benga wa lele comme boy, faut en battu na yo. Et faut en battu na yo. La bébé qui benz, faut en battu na yo. Maman Nathalie Fikipo, l'os des os, monsieur papa Paul Fikipo, na FBT kuna donde ozana, bango penza, bakanga coupe kanga Jodette waikwa, na papa Bob waikwa, Viviane Bondo, na papa Gino, bango penza bakanga na bango boy. Oleka telezate, et donc telezate pa na bango basi bakanga na bango. Yosko luka yut. Yo ayos bazap. Ah. Au boulot, hein. Oui, merci beaucoup à Mamie Kina, Motema José Malolo, madame. Moi, c'est pas la mbongo. Moi, c'est pas la palais des congrès. À Paris, on a souhaité ce palais des congrès. Il faut y avoir le koyeba. Donc voilà, merci à tonton Pierrot, tonton Lolo. Faut qui s'appelle sur un gros bisou. Merci à mon papa, hein. Papa, élève du maître Abina Filé, la bonne sanité, présent en Zolo. Ah oui, Fantomas. Mais tu qui guerre, tu vois qui m'a que le geste dans Zolo. La mère, mais on a guerre entre bangon et internet. Et ouais baba frère. Maté qui tire son frère. Là frère beaucoup taté. Ouais beaucoup ta katika te beau perdre. Pas contater, mais c'est tout. C'est beau perdre. Bon nous souvent côté beau perdre. Mike na Hans, ba moi papa maman. Tu conseilles de faire ça bon balai. Ba na conseil te bon ba ni bazana ba yebi ke ba oselo. Ba zo sana. Et après BST. Ezape ba GPT, ezape BSPT, ezape solo PT, ezakande to. Tous en biso bongo biso na ba shoga ba. To bomana na biso ti. No ba lingi soka na média. C'est bon et ko ke nango e ko ke nango ba sujet. Non. Mutozone pe mutozone matière ya ansina Mike na Mike te. Wana bana mo bandeko. Do bana mo elo moko botika bango kande bazana. Nde ba nyo bango moko ba osisa bango. Na mtakota na katite. Bato nyos bokotsa ba koni to yebi semto to yebi na biso bino. Donc botika bango baza ba frère ba kole sika mo ba uti sika moko ba sema makasi sika moko ambo belebele sika moko. Donc c'est une famille lemba bien sûr et koto katanati. Il y a Fantomas na mat la duchesse botika bango. Okota ngote botika bango ba aussi. Ba okotana pété ba aussi sang. Ne bat balatara guerre ya mams na ishanga. Et si matin yo mo guerre on est kenapi. Et si matin parce que baza mutu moko. Na lo bango butu mo e ko simba te parce que baza mutu moko batika bango moko. Et si la bango moko batika bango. Eza ba maramsu. Ameza bino na bino. Porte au côté zate. Mais on a bino na bino pali ki bena bato ango mena simandika. Bato bazala ba kota moto bazala kaka. Bato so vivre ndako ne peut vivre. Il faut ya koto chichoter, azon koto chichoter. Toza bombartiste baza. Et ba flatteur bazali. Artiste comédien baza, artiste humoriste baza, artiste cinéaste baza, artiste flatteur baza. De tozana. Azo vivre na flatterie. Il faut qu'il y ait cosa mninga. Artiste atala coupé baza. Ah oui. Oh azaka il faut comme ça poilia. Donc de tozana ba comment ba catégorie. Parce que bato balanda biso, ngana artiste cinéaste. Bato balanda biso, ba yebi biso bien. Ba yebi ba catégorie na lobi lelo. Balanda biso ba bien. Ba yebi que tozana ba catégorie wana. Tozana ba talent. Merci à Zolo et Flor Makini si babi botika bango. On est ba guerté, on a ba famille. Merci à boss Yannick Kanda les dessinés, merci à Christian Moko FMI les banquiers, Jonathan Ngana les Canadiens et puis boss Séoul Moudi Namaboko. Finga bien une fois Makini Salobi
Mota la kai super pour mon télévision ndé makambo s'abonner massivement. Ah c'est comment Yves Pani. Mon frère. Yo ebi. Mon frère pour moi toujours. Ah bah s'abonner pe pas nanga ko. Oh faut c'est vraiment pas cher na nganga yibo balinganga vraiment pour s'abonner massivement. Et le bas on y dans biso bo savonner na Zidane Lobota officiel TV to bo s'abonner eza chaîne asika bato ba yenga na Big Zija Show TV donc ba abonner na bakoya na Zidane Lobota officiel TV to bo s'abonner vraiment et ça nga bien pour que na émerger na zonga. Ah ben oui on va dédicacer ça c'est pour to comme na suka famille na mobima maman Charlotte aussi na peso mbote bena yolante pe menya papa Justin Kabouya général na peso maman Élisée Binda depuis Strasbourg na peso mbote belé ma copine Aïcha Lobota na peso mbote belé Guigui Lobota mon frère merci encore merci pour la famille Lobota merci pour Aïcha Lobota pe ya parlé merci pour tout mon frère Ozaki wana pemina ya na ndenga belaki otika ingate merci à tout le monde merci na ba jogo nyonso merci les anniversaires nanga sur makini ça y est ah droguer nulle part ça sera landa quoi c'est toi sera landa to ba mingite donc moi ça tima promet tout les anniversaires nanga na botama kilelo mais na botama na butu donc on nga fêter na butu pour na botama na butu solo et la moi na landa na botama na butu non na botama ozala ah maman ça y a pas besoin de travail na botinga te donc voilà bando nyonso na pesi bombote na pesi maman bibi na Suède na pesi bombote délé na pesi bando nyonso les anciens joueurs de Célebo na pesi bombote belé scénario na pesi bombote belé bando konangai vraiment basé belé belé. Et merci à toi Zidane, merci à toi Zizou pour l'invitation le loya mbota manayo Dino Makobo mbote belé c'est que vous allez na pesi Patrick Katana mon chef bombote belé merci penayo mais mon tumbo bombote belé église nanga na pesi na bande konanga nyonso na mission prophétique pour la restauration de l'église de Christ na pesi bombote belé o basunganga vraiment et ya butu et ya moi na église nanga o ceinture nanga vraiment mission prophétique baza siko frère Fanfan Makinda Zawa to kende to ça ba distance na ba base to un événement na biso na juin to pesa date les anafikine le 16 juin to anafikine to pour comprendre to hôtel sur Nouveau Testament donc il y a un truc qui est à la base tout à l'heure même faut qu'il est parce que le binga moyen babango na matonge donc voilà numéro n'angezali 083 ça surtout numéro 243 89 37 76 643 on a contacté nga pour un conseil pour moi remarque msonde na otambo msonatamba mabe msona lobilo moko mabe wa eleze mutu bo limbisanga msona offensé pe batu mususu bo limbisanga le monokozanga obeta libakute l'erreur est humaine déjà enseigné pardon pour vos finga te pardon donc voilà les YouTube merci aussi à toi Zidane pour notre invitation les azarté la kangi opena mukolo na yo c'est un plaisir merci à Piro qui était derrière la caméra merci à Aïcha Lobota moi si ya Mwindo merci pour l'assistante na yo merci aussi pardon na bosanye pardon na pesi welcome beauté azan Tunisie kuna na pesi Edi Pandu na Turquie na pesi mbote belé diba donc ma maman présidente maman Bessine Kazadi maman Béton na pesi mbote belé la présidente de l'SV Club na pesi mbote Béton qui sont opportunité ya la vice-présidente ya province ya Lukunga donc c'est pas donné à n'importe qui. Merci beaucoup quand on a suivi nous Aïcha Lobota moi ça moins de couleur recherchée sur la comme mais pemba robeta cancer. Merci élève du maître bien affilé, merci à Mireille Wassa, grande sœur ya Flore Makini, c'est maman de mes enfants et ngoyo nazwa qui en tout cas de ça n'a plaisir tant de bois kinga et bokna ka waouh na linga bino mingi vous abonnez massivement la super promo télévision je vous avais promis que le travail que les boulots on a blessé personne on a fait juste notre travail abonnez-vous aussi massivement sur Makini TV officiel à Odi le matin moi c'est Nzambi et l'honneur que nous a baninga la Flore Makini si merci beaucoup tokutani balasima madame Kadilou Kano denzo moi na papa Simon qui manque babi protéger base on vous aime beaucoup à la prochaine bye bye Kisha Tombo bisous bayena kosaka nanga libosa bosa pembe salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso
ongela ngai Yesu undela ngai Yesu Yesu undela ngai Yesu Yesu undela ngai yo Yesu longisa ngai Yesu longisa ngai Yesu Yesu longisa ngai Yesu Yesu longisa ngai yo Yesu Yesu nalebi bya bisenga senga nzamba lole nalebi bya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi bya bisenga senga nzamba lole ye lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu Yesu tombola ngai oyo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu Lesa mukatanga Lesa mukatanga Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chirubu Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelelelele nalingi mobala oyo